gestion CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif Minisutu Masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA. Polo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC. Yabina obolinga minga info linga la journal ya peuple pour la peuple mbote na bino nyonso na fongoli yango pour la kotesa bino ndenge ba honorable sénateur bazalaki plutôt na séance plénière mardi 7 juillet 2026 na Bokambe ya président Jean-Michel Samalukonde Kenge et pas wapi bazalaki na 2 points na ordre du jour bola na baleta ilongo na Christian Kangebe ni pe grâce poba. 2 points ezalaki inscrit na ordre du jour ya chambre haute ya parlement à travaux ezalaki consacré na présentation ya économie ya projet ya loi de finances rectificative ya exercice 2026 et pas ya vice-premier ministre ya budget Adolphe Mozito. Le deuxième point ezalaki examen ya tableau ya ba aménagement élaboré na commission environnement développement durable ressources naturelles et tourisme na proposition ya loi fixant ba principes fondamentaux relatifs na pêche et aquaculture ya RDC ba sénateur na sima ba procéder qui na vote ya ba disposition ya texte article par article boyebaki na plénière oyo basalaki présentation ya gouvernement Sénat et déclaré recevable projet ya loi ya finance rectificative pour na exercice 2026 conformément na procédure parlementaire texte ezalaki renvoyé na commission Ecofin oyo Bazu Mokumba ya ko effectuer analyse moko approfondie Ecofin eko bénéficier na délai ya 4 jours pour na ko examiner contenu ya projet ya loi avant ba présenter ba conclusion nango per recommandation na séance plénière ko défendre collectif budgétaire du bosso ya ba eli vice-premier ministre ya budget Adolphe Mozito a indiqué que budget rectificatif ezali arrêté na recette moko ya dépense ya 50,496,3 milliards de francs congolais contre 54,335,8 milliards de francs congolais oyo ezali prévu na loi de finances initiale. Selon Adolphe Mozito, ba crédit budgétaire ezali prioritairement orienté vers renforcement ya ba capacité ya défense et sécurité, développement ya ba infrastructure ya transport, tomoni bongo na banzela, ba voie ferrée, ba aéroport, financement ya ba programme entrepreneuriat destiné na ba jeunes impulsés et pas na yemoko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pe ba préparatif ya participation ya RDC na coupe ya monde 2026. Vice-premier ministre a rappelé que stratégie budgétaire et gouvernement est à prévenir augmentation progressive et pression fiscale pour atteindre 17% na horizon 2035. Pour Nakosukisa, Adolphe Mozito a rappelé que Aérobon et Zalibongo pour permettre pour mobiliser les ressources destinées à financement et à projets structurants. Na masolo ya Assemblée nationale bo retenu que président ya chambre basse ya parlement honorable Aimé Boye Sangara aza ko participer depuis mardi kuna na Yaoundé la misala ya 51e session ya assemblée parlementaire ya francophonie oyo ezali ko salema na capitale ya Cameroun depuis le 7 au clôture na ko salema le 12 juillet 2026 pour la l'état et le rona héritier Mapini.
Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, azali ko participer depuis mardi na Tongo na Yaoundé na misala ya 51e session ya Assemblée parlementaire ya francophonie APF na Mokuse oyo ezali ko salema na capitale camerounaise ko banda le 7 kino le 12 juillet 2026. Akomaki na Yaoundé na pokwa ya lundi numéro 1 ya chambre basse ya parlement azalaki accompagné na délégation ba députés nationaux kati na bango Kester Chimène Poli mokolo ya mardi président honorable Aimé Boji Sangara a participé na différentes réunions oyo ezwamaki na programme ya 51e session ya APF oyo ezali kosangisa ba président ya ba parlement pe ba parlementaire oyo ya francophonie autour ya ba grand enjeux politique démocratique économique et sécuritaire ya espace francophone na présence na na milulu oyo président ya Assemblée nationale azali kotalisa engagement ya République démocratique du Congo ya ko contribuer activement na renforcement ya coopération parlementaire francophone na promotion et valeurs démocratiques pe na recherche de réponses concertées na défis communs oyo bazali confronté ba état membre. Commission ECOFIN paie à contrôle budgétaire ya Assemblée nationale et entamaki examen technique ya projet ya loi modifiant peu complétant loi numéro 14/005 ya le 11 février 2014 na suka ya séance de travail et longo na ministre ya ba finance bolanda et longo na héritier Mapini. Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, il y a Assemblée nationale, bantamaki examen technique, il y a projet, il y a loi modifiant et complétant, loi numéro 14/005, il y a le 11 février 2014, na souka séance de travail oyo, et l'ongo na ministre de la Finance, objectif ezali, ko passer na crible, ba disposition, il y a réforme avant présentation, il y a rapport na plénière, selon président, il y a commission, séance oyo, et permettre na ministre à même avec l'éclaircissement, na préoccupation soulevée na débat général na plénière ba député ya ECOFIN bango ba ko procéder désormais dans analyse moko article par article pour na ko sala amendement ya texte oyo pe ko s'assurer que ezali ko répondre na objectif ya réforme. Ministre ya finance expliqué que révision oyo ezali évaluation ya cadre légal oyo ezali ko régir ba convention partenariat oyo ezali ko tia na évidence ba disposition jugée conflictuelle préjudiciable na ba recette ya l'état yep asolina ki texte oyo ezwami na cadre ya ba engagement oyo ezwamaki na RDC na suite ya partenariat stratégique conclu elongo na ba États-Unis mingi pona ko améliorer climat ya ba affaire pe ko attirer davantage ba investissement étranger parmi ba principale innovation oyo ezwami et monani intégration ya projet stratégique lié na transition énergétique simplification ya remboursement ya TVA création ya guichet unique chargé à coordonner ba perception ba droit ba taxe ba impôt oyo ezwami na ba convention pe ba mécanisme ya stabilisation fiscale destiné à renforcer sécurité juridique ya ba investisseur liboso ya ba interrogation ba député ya constitutionnalité ya guichet unique ministre a assuré que structure oyo et ko remettre en cause ba compétence ya ba province kasi a précisé que yango et ko fonctionner local la mécanisme ya coordination et ko associer ba administration fiscale provinciale pe nationale na respect ya constitution na nzela ya protocole d'accord placé na supervision ya président de la République. Commission ECOFIN ezali ko disposer na 3 jours pour na ko finaliser misala avant à soumettre rapport na bureau ya Assemblée nationale pour examen pe adoption éventuelle ya projet ya loi oyo na séance plénière. Opération démolition, il y a un marché pirate, il y a un marché central, qui lancé week-end et l'équipe et pas y a commandé la 14e région militaire général major Stanzien Kizi Moubo la réalité et l'on a Christian Kengebe Nipe héritier Mapinem. Opération démolition ya ba marché pirate oyo ezali nzinga ya marché central tobengi zando ezalaki lancé week-end eleki pambate après passage ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mois de mai eleki constat na ye ezalaki mabe makasi na simando ministre ya défense Guy Mwadiamvita apesaki ndingisa na commandant ya 14e région militaire pe commandant ya task force ya ville ya Kinshasa mwana mboka général major Stalvin Kizimu aye bana kwa
assainir coin oyo. Boye situation ya grand marché et komi kobongwana. Pambate na baveni lokola commerce, de marais, Kato, Louvois, Lac Mouero, Rwakading, pe bongo na bongo et komi kofungwama kaka ndenge mokonzi ya mboka asengaki. Na micro ya Info Lingala, boyoka population ndenge atalisi esengo na ye. Donner vraiment la responsabilité ya assainissement ya marché central na maboko ya Mapinga, c'est une très bonne chose. Pour qu'on a comme une attitude exagérée. Moi, je souhaiterais que ça ne se limite pas seulement dans la gestion, il y a l'assainissement, il y a Zando, mais il faut quand même la citer. Pour ça, il faut revenir na masolo ndenge baboti na biso banda kobetela biso na kala. Oza à l'aise. Tozosomba biloko calme. Vraiment, bamiyidi baza lisusu te. Bashege oyo bazali koderange biso baza lisusu te. Sa baneke bavoiture ezoya moto aparke akoti na zandu na magasin asombi biloko ne abimi aza à l'aise. Ezala boye. Fo loi ezala. Donc, tolingi boye, saka seri ezala te, kini ezala, toya zandu tosombi tobimi tozala à l'aise. 14e région militaire à ça nous sala ne malam. Heureusement que ma 14e militaire d'accord na chef de l'état. Pour na nini? Parce que nene de salaki te. Tatani na koko ninga kaya kananda kuna kuta kanda kusalite mikolo nyonso. Akoya na bapaya bwa kuta mbete fandi na salon. Lipute fandi na salon. Sani na salite. Bana basumbi wana siko bokovanda ndenge nini esengeli tata cha ordre 14e région militaire asali ne musala ndenge chef de l'état atindaki ye na ngambo na bango pe ba vendeur ya ba magasin bazanga kite ko encourager rigueur ya 14e région militaire c'est bien la message chef de l'état atindaki mais ça peut seulement comment musala sani wendeza ka te kufi ba mesa no babuki ba wanja pirate yo sa masisude awa paki miki romo ko tales ba to romo ta tales isa pele to sang mapena ya tuka basali musala ya makasi oyo sepeli biso au moins 90% ya batu ba sepeli na musala oyo basalaki to sepeli makasi parce que ba muibi ba diminuer ba transport bazo le calais bato bazo luta ville pona ba kota ba soma biloko eza pasi mais maintenant mutuna mukazo kota à l'aise ba soma biloko vente pe ekomi moi bien. Général-Major Stazin Kizimu, commandé à 14e région militaire P à Task Force ya ville ya Kinshasa, Mosala Kitoko, Bolembate, Pombela ya Mokonzi ya Mboka, Esengeli et Kokisama. Parti politique Alliance du Congolais progressiste ACP na mokuse parti short ya honorable sénateur Chantini Ngobilambaka weekend et l'équipe azalaki na matinée politique kuna na siège ya parti na bango ezwami na commune ya Kasavubu. Christian Kengebe ni apesi no détail. Siège ya parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse eyindaki na ndenge ya kosakana te weekend eleki na bokambemi ya camarade Chantini Ngobilambaka le sénateur pe autorité morale ya parti ba membre ba utaki bisika na bisika ba yakebele po na koyoka ba nouvelle dynamique ya ba cellule de base awa na parti politique ba bengi Alliance des Congolais progressistes bosimba pe boye ba ke parmi ba cadre tout ba au cadre oyo bazalaki présent to monaki eli ya commune ya Selembao honorable Maotwene oyo ba mesana ko benga les responsables papa Selembao yepe akomaki wana ambiance ezalaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona boye ba intervenant ya ndenge na ndenge balekaki po na kopesa ba explication ya ndenge na ndenge par rapport ya bonne marche ya parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse boye honorable sénateur Chantini Ngobilambaka autorité morale ya parti yepe azwaki maloba po na kolobela makambo etali redéfinition ya parti na bango ACP toko revoir makambo biso bisusu oyo tobandaki sans renier nos valeurs, sans renier notre vision de progrès partagé, sans non plus renier notre doctrine. Nyonso elekaki vraiment kitoko élu ya commune ya Selembao honorable Maotwene yepe azangaki te kopesa ba précision na ngambo na ye. Ni ezalaki mokolo oyo ya ko redéfinir parti na biso ACP et puis objectif na déjà ni et na kati kuna ya masolo tibeti na camarade Chantini Ngobila camarade Chantini Ngobila zo so ni sabiso makanisi arrivé mémoire na biso ya koyeba
que ntango toza na kati ya parti politiquement quelconque esengeli toyeba ke toza redevable na parti tozelaka te parti asalela biso mpe bamilitant bacamarade bocadre bacadre esengeli toyeba nini biso tozomema na parti nyonso wana ezali kotalisa ke parti politique ACP ya autorité morale l'honorable sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka ezali kotambola kitoko surtout na badirective oyo ezali kopesama tango na tango epai ya autorité morale na yango ezali kotalisa vraiment ke mosala ezali kotambola malamu. Na somo susu bakateni ke parti politique Union Congolaise ikona mokuse ya autorité morale Daniel Mukoko Samba na nzela ya interfédération na yango ya ville ya Kinshasa balansaki poso eleki tournée ya redynamisation ya ba activité ya ba parti na bango na 4 districts ya ville province ya Kinshasa balona ba détail ngona Fabrice Ndompe tema pini. Ndenge kaka ezali kolobama pas une parcelle sans Union Congolaise ikona mokuse lelo na ville ya Kinshasa bilembo na yango ezali komonana awa na ville ya Kinshasa parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba ezali kokumbama awa na ville epai ya secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama les lions de la ville ndenge bozali komona ezali match ya football te ezali matinée politique ya Union Congolaise ndenge ezalaki prévu mardi 30 juin lokola date historique ya République démocratique du Congo pour la accession na ye na souveraineté internationale nyonso elekaki vraiment kitoko nyonso oyo ezali lancement ya redynamisation ya activité ya UCO awa na ville ya Kinshasa district ya Moambande efungoli porte ya makambo nyonso ebandaki na mobange na carnaval ndenge kaka bino moko bozali komona boye terrain livulu na commune ya Lemba eyambaki plus de 7000 personnes mobimba bautaki bisika na bisika pona koyoka message oyo esengo ezalaki botela bino moko ambiance. Boye modération ezalaki bien assurée et paya Madame Francine Yemoko secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama aswaki maloba pour un mot de circonstance boyokai. À cette occasion, permettez-moi d'adresser un appel patriotique à tous les militants de notre parti de continuer à soutenir Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous renouvelons également notre soutien indéfectible à notre autorité morale, le professeur Dr Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, dont les performances et les réformes à la tête de ces ministères contribuent au redressement économique de notre pays et honorent notre famille politique. Bongo Nasima, ezalaki bongo, ba message oyo e bongisamaki toujours na cadre ya matinée politique intervenant à Liboso ezalaki secrétaire exécutif provincial adjoint awa na ville ya Kinshasa Jean Makasi ye azalaki intervenant à Liboso alobelaki 66 ans après indépendance renouvelons notre vouloir vivre ensemble Yami Balé ezalaki conseiller politique Clinton Bamana ye alobelaki projet à société ya parti politique UCO Bridge Engalim Firi Obama le lion de la ville secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa ye alobelaki sensibilisation mobilisation implantation et comment croître toko kolisa ba cellule ya UCO awa na ville ya Kinshasa ya suka ezalaki bongo mokonzi na bango secrétaire général ya parti honorable Ephraim Sumbu ye alobelaki na thème ya ba orientation organisationnelle et le fonctionnement du parti message ezalaki capté 5 sur 5 pour na ko couronner bango fédération ya Moamba aremetaki ba diplôme de mérite et pas il y a 4 intervenants ndenge ba salaki mosala kitoko na esengo ya assistance. Osimba pe boye bake pona oyo eteli secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama elongona adjoint na ye Jean Makasi bapesaki cadeau ya ntaba epai ya secrétaire général Ephraim Sumbu pona bokomi na ye na kati ya babele na bango. Bosimba pe boye bake nyonso elekaki vraiment kitoko ambiance ezalaki au rendez-vous UCO a annoncé ba rendez-vous mosusu mikolo ezali koya na district ya Funa Lukunga pe ya Changu nyonso ezali kotalisa force ya UCO lelo na ville ya Kinshasa mokoti.
permettre na ba client na ba voyager na ba condition ya malamu pe na sécurité nyonso CAA abimisi liste ya biloko oyo esengeli na client akota nango na cabine te bona ba détail longo na héritier Mapinde mipe Michael Bustoto. Compagnie africaine d'aviation CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif mini surtout masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko akolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation à CAA kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CAA mfumu ya mapata na RDC. Éducation et la formation professionnelle pour l'avenir de jeunes en RDC. Yangonde ezalaki thème oyo ezalaki développé na son excellence Néron Mbungu na conférence débat oyo ezalaki organisé dimanche 5 juillet et pas ya fraternité des anciens archanges ya paroisse catholique bon pasteur oyo zomi na commune ya Kisen Sobolo na baleta elongo na héritier Mapinde mpe la Dilando. Son Excellence Néron Mbungu a effectué que descente dimanche na paroisse catholique bon pasteur na commune ya Kisenso pour répondre à l'invitation ya fraternité des anciens archanges ya paroisse oyo ya archidiocèse ya Kinshasa basengaki na ye aya ko animer conférence débat Oyo FAA organisa qui n'a intention ya ba jeune éducation et la formation professionnelle pour l'avenir des jeunes en République démocratique du Congo. Yangonde ezalaki thème Oyo ezalaki développé na occasion wana ancien député national pe vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa Ndenge Atalisaki. Je ne peux jamais parler du développement sans l'homme. Parce que c'est l'homme qui est à la base, qui est au centre du développement. Et le développement aussi profite à l'homme. Parce que c'est l'homme normalement qui a besoin du développement. C'est comme ça là que Dieu déjà avait responsabilisé l'homme. Et nous chrétiens, lorsque nous lisons la Bible, nous croyons que parmi les bienfaits de Dieu, c'est seulement lorsque Dieu nous a envoyé son Fils, qui est Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous sauver. Là, c'était l'aspect après. Mais je ne dirais pas que c'était une injustice que Dieu avait faite à cette créature. Parce que déjà, dès le commencement, parmi toutes les créatures de Dieu, nous allons comprendre que Dieu avait beaucoup plus mis l'attention à l'homme. C'est comme ça que Dieu avait doté de lui à l'homme des cerveaux qui les différencie aux animaux. Lorsque nous encourageons les jeunes à la formation, nous encourageons les jeunes à la formation pour que les jeunes puissent d'abord devenir responsables. Les pays ne peuvent jamais fonctionner sans les hommes. Comme l'homme qui est au centre du développement, cet homme-là doit être formé et informé. Fondateur ya ba complexe scolaire Mama Pemba 1 na 2 na commune ya Kisenso Mfuma Banga Moyo a saisi cette opportunité pour na kolobela contribution na formation ya ba jeune na implantation ya fondation Néron Mbungu na ba atelier mécanique électrique ya coupe couture pe lisusu ya salle ya informatique pene ya ba école oyo ezali ko compter lelo parmi ba meilleure école ya mboka. Tout ça là qui est invité na ba jeune responsable ya paroisse bon pasteur la Kisenso on a koya ko animer conférence qui est sur l'éducation et la formation professionnelle. Il y a des alliés Fongo là où il peut s'amener des jeunes pour le développement et un beau calot. Voilà
ekoleka bien na bamituna ebele bapréoccupation ebele na commune ya Mongafula kuna érosion ezali konyokola mingi bana ya quartier Kimbondo bandako ezali kokende bolanda. Érosion na ville ya Kinshasa, bisika ebele bazali konyokwama, bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosala bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula, botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezaka na Kimbondo na Mongafula te, même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandaku oyo etikali nzoka nde mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandaku to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonji bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panjani awa koto ngambu ngamba na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nako kende par 4 chemins tena kende kotoke pa ya bato sans pour autant kotoke e pa ya ba oyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso e bandaki muke na maboko kaka tozo bunda po ebonga mais l'air boko bunda bosali cotisation to basaki to banini na ba salaire maigre to zanango okomona pe mbule ye memi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu ko cotiser poto finika libulo ezneti biso moyen to déplacer ezate tala ba age to komi na bango na okende ko futela wapi na mbongo nini alors odie kena kende ko futela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebité soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya Ngomba Kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite toza na courant te toza na ba érosion toza na nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokoza na place à kobimela te yango tozali kolele pa ya président de la république ayokela biso mawa Tobanzi kembela ya population ya Kimbondo, Ngomba Kikusa, champ de tir, Ngalema pe na Mongafula, et yokani epai ya ba autorité, bakosala makasi pona kosala misala, enfin que érosion oyo ezali kolia banda kuna bango lokola ndenge bazali kolia nguba, eye bana kosila pe population avanda na kimia. Otiva pesa potopoto kitoko atoza mukolo okokipe komela yango sans problème Stéphanie Skandi. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esaka. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi. Toza communiqué écologique moko awa bolanda lecture nango.
Famille Mbuta, ba ressortissant ya province ya Kwilu, plus précisément ya village Kingulu, elongo na bandeko ya église Sebekonga bazali na mawa ya koyebisa bandeko pe baebani liwa ya mama Koko pe ndeko na bango ya mwasi Ernestine Mbuta Kwangu oyo akufaki mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boyi. Mokolo ya vendredi 10 juillet 2026 veye mortuaire ekosalema na salle Diatabao oyo ezwami bongo na avenue Kikwit numéro 60 direction Kwilu na commune ya Ngaba. Bongo Bukundami ekosalema bongo samedi 11 juillet 2026 bakolongola nzoto ya mowei na morgue ya Bobila Dawa pe Bukundami ekosalema bongo na nécropole Sele Bambu na Nouvelle Cité. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki mama Ernestine Mbuta Kwangu. Antela communication écologique on dépesinga nzela la boucle journal appel pour appel ceux qui vraiment vos sepela qui n'ont pesa. Merci na grâce pour ba oya kumbela ki édition la sima caméra pe montage tozaki na Christian kange ben info linga la journal appel pour appel pesa supervisé per héritier mapine bandeko botika la malam au revoir. Compagnie africaine d'aviation CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana ko sebesa bino na qualité ba service d'endenge boyebi. Toujours soucieuse, ya kotia à l'aise ma passager na ye. Ba voyagaka kitoko, tina destination, talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te, amata nango na avion, lokola, coupe-ongle, ciseaux, pen, pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA. Polo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapate na RDC.